Suivez www.panzasangoyacongo.com. Edino Image. El King. El Rey. Si. Edino Image. La Lili. Nalela Kayo. Oh. Edino. Yoza fin. Mutaliki azate. Oza suka. Libulu zanga suka. Mokako soa kende donc yoleki. Fin. Edino Image motazo Panza Sango ya Paris partout. Edino Image Panza Sango ya RDC. Panza Sango ya Congo Kinshasa. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko, nous avons plaisir à casser na CPLI. Enfin, de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc, ils ont na Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc, nous avons na télévision à TNT, décodé à TNT. Bolanda de Boss Brother TV. Mais bon dimanche, Saint Thomas, collègue na Bodo, il m'a PC la siko. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que Binomo Bomoni, collègue Nanga Bodo, a PCLI. Alors, Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur CPLA TV, canal 121. Vous êtes toujours dans Facebook de Boss Brother, vous s'abonner. Vous êtes dans YouTube live de Boss Brother, mais tu côté sur le satellite Kinshasa, TNT fréquence 658. Donc, Banakin, Banapoto, Boss Brother TV, tout le monde en parle. Merci na balandinyo so obo mesana kolanda ya bino mopandi sango ya Congo na kombo ya Edino Image. Vraiment yambo ya kobanda masolo na ngai na kopesa nano ba mwa ba communiquer on aza nango. Eza bongo ezo concerné ka biso na mboka ya France, mboka Paris. Et pour la kobanda toza bongo na le 28 mars le 28 mars toza bongo na soirée monene o eza organisé par DJ Alain Milandou, DJ Patron, son nom Alain Milandou, DJ Patron. Alors ça la bongo soirée à Mounene, et ça clôture femme. Donc clôture la journée de la femme, et ça bongo na jour il y a le 28 mars. Donc ma soirée sur le Kalango après tout souki sana son nom Alain Milandou, DJ Patron, organisé aussi soirée na ya Mounene, et ça bongo le 28 mars. Vraiment habillé, et autres comme déjà biso balion de la presse nyoso to zalawana. Abengisi bande konyo sur la presse boya wana vraiment ekoleka bien bobanga na biote boya moi et pakolo se uzangati soto longwe pa DJ Alain Milandou toza bongo aussi na sortie ya Marcy single ya artiste na biso notre artiste na kombo ya Mazembe Chikose Mazembe azobimisa sortie azobimisa single na ye oyo kobima bongo na date ya le 30 oza samedi. Et aux Alabongo na Paris, bokoye ba endroit après, tropé c'est la bino endroit après Maître Eric Mando, merci. Et après Chikose Mazembe toza aussi na soirée formidable. Alors soirée formidable, ezabongo sorti album ya Weranson, ezabongo na moko ezobima na mokolo ya yo ça va inda na Château Rouge. Boyebi endroit habituel. Oyo makamongwe le kaka chez Diego Music a Ozalawana pona ko bimisa album oyo ezabongo ya Ngiama Makanda Werason na kombo ya formidable président Golf Kizola a Ozalana staff na ye mama Yu Clinton et ya Willy Pensiane to komona bango so ba Ozalawana Bardi Loïse to komona staff nyonso ya Werason ba Ozalawana. Alors mingi ya koloba ezate eloko penda na yebi bino na mkola lelo papa Ikadelis jise mwanda image dembo we momosa mandefu 5 étoiles de love eloko na nango na mkola lelo ezakaka to solo la mwa muke les jours oyo président Fachi ayaki na mboka ya France nini et c'est pas ça qui par rapport ya presse na biso oyo boyebi
et sauvaka ba makambo na biso na kati ya mboka France oyo esalaka ete basango ya France etambola mokili mobimba. Vraiment lelo bakoloba ke presse bazo réclamer ba mbongo na bango par rapport ya mokondi Faci tango yaki babengisaki presse bango moko balugaki baya kosala musala. Alors bako raconter ba histoire wana eza mensonge, eza mama na mensonge. Boyebi histoire te ndenge bandaki bozo raconter ka ke oh non bino mo bokende koluka po ete bafuta bino. Alors presse eluka ki ba délégué ya Faci te, ya président Faci te, presse baluka ki yango koluka, baluka ki presse koluka po ete ba mobiliser batu, ba sensibiliser batu pour na arriver à mokondi Faci. Qu'est-ce qui s'est passé? Babiso on se trouve na biso banda ku to fanda na biso babengi biso to kende ko couvrir événement. Oui, événement to couvrir événement mokonda mboka ya Congo, to couvrir événement. To kenda ba réunion na bureau ya IDPS. Ba réunion esalema pour na ndenge organisation ekozala par rapport ya média ba kosala musala na bango ndenge nini batu ya kuma batu ya o nini batu ya sécurité ba kosala pe musala na bango ndenge nini. En tout cas ba réunion salamaki ezaki plusieurs réunions esalamaki to kendaki yango ngala kenda réunion moko na yokaki oneso balobaki pour la presse bozala payer ba okanisela bino. Presse sengaki mbongo te ke to ya komona ba condition soit à IDPS ou soit ba condition ya plateforme moko boye to kende kolela pa na bango ke oh non talaka bo kipe biso to bo futa biso to ya osala eloko o to ko sala. Non, ba délégué ya président Faci bango baluaki presse tant baluaki presse ba monaki ve na biso César Ngadi, ba monaki Adi Londole, ba monaki ya Lolo Swami. Basololaki. Alors, le jour J, balakaki ke enveloppe ya presse ezali. Ndenge programme salemaki. Mokonzaye. Promotion salami ndenge ko sala ma promotion salami batu aye. Bomoni sal ndenge tondaki wana. Promotion salamaki o ko salama. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bandeko musu bautaki bamboka misika. Neti ndeko na biso Maurice Premier ya Congo ya sika, autaki na mboka ya Stockholm na Sweden. Zolaki pe na vie na biso moko ya mukolo ko mone penza ezoki mangai aza mukolo na biso pa neto zalaki wana azalaki pe yepa ayaki osala musala pona mokonzi. Biso pe to yaki osala musala pona mokonzi. Ve César Ngadi ayako osala musala pona mokonzi. Ya Lolo Swami ayako osala musala. Tusali musala na biso tina suka tozalaki na ba Alisala, tozalaki ebele ba John Kaninda Triple K na bandeko musuba ote ba mboka mususu toyeba na ba kombo te mais tozalaki. Lelo ba tozolo ba ke babengaki biso te tokende koluka muto baotinda ba vie César ba keluka muto abengisa bango afuta bango. Ça c'est humiliation. Tant bazolo ba ke ba makambo sale marate to bandi ko pesa raison. To bandi ko mona penza ke makambo sale maka et soki ba laki batu ba kokisaka na bango te. Bolika to kendeka na lignée wana mabe makasi. Changement de mentalité. Changement de mentalité sengi ke tangu bozui problème na bandeko bosili sa problème na bandeko. C'est pas que bozui problème na bandeko allez bolier bango sus bobeti bango 12. Oye les gars qui on a 12. Ndenge bata maison mère balobaka 12.
Mutoka fait César Ngadi ya lolo swami. Ba yo sala boulot na bango. Et comme na suka, et comme explication. Ya lolo swami, wapi mbongo transport ya bandeko. Ya lolo swami azomona ve César Ngadi. Ya Ngadi wapi transport ya baleki. Ya Ngadi azomona ya lolo swami. Fuite d'information ko bima o mutu moko mutu azaki na enveloppe na bino asa kendaki hotel. Mais alakate bino boaki na mbongo ya presse pour libérer presse mbala moko za mbongo na bango. Et comme suma kamba hotel. Kanisa bato tozalaki wana toliete to mérite. Il faut ya lolo swami na vie César Ngadi bazonga lisusu na hotel kuna po bakela na mbongo ezalaka te. Yo mutu bapesaki mbongo ya media ya presse oza wapi o aza na hotel sa kendaki hotel mayuya ebandi wana vie César Ngadi na yelo somi babi bon to tika ngo pe boite il faut to landa na hotel parce que ndeko zala mokumba oyo mokumba eza tellement munene. Il faut to landango tina hotel, balandi na hotel. Enveloppe monanité. Boya lobby. Lobby baye. Enveloppe zomona na té. Troisième jour, enveloppe zomona na té. Ba vient na biso, ba dépenser déjà colia na bango kuna, kombela na bango. Kanisa hotel a munene ndengwana ya kitoko ndengwana maître Eric Mando. Hotel a kitoko ndengwana e yambaka mikonzi na mikonzi. Mais et comme la tango ya mokonzi na biso président Fachi na soni bozomo na ndenge ba congolais bazo sala entroupement na bango na hôtel ezo sala tapage na hôtel mbala liboso président na bango mo ba responsable hôtel babi mbala liboso ba mo na président ye o ba sala les gardes ndengwana on dirait que ba terroriste bazali banda bali ba boma président. Batuna identité ya batuana ba osala garde na peuple za libanda o président na bango ya Congo mtazana kati kuna yango moni peuple e otala yi ezalaka ti entre d'abord perturber ba client na batu hôtel wana ela tsala mi konza ndenge na ndenge c'est pas président Fatim Taliboso qui est dans l'hôtel wana nyoso wana nini balingi bamona mokonzi te alors mokonzi même ba combattant ba na posa ba solo na mokonzi bo excusenga na son téléphone. Allô oui. Allô, bonsoir Edino. Allô. Allô, bonsoir Edino. Oui, bonsoir maman Zogayo. Intervenir par rapport à ma cabo Nengeleki. Nalina ye bana no wane sana na téléphone. Moi ça m'a fait Paris. Ah moi ça m'a fait Paris hein. Bon, le ballon souci non maman. Par rapport à ma boleka qui déjà est bien été. Oui. Ça bien été parce que déjà presque tous autres travaillera déjà en collaboration parce que on se connaît déjà de vie. Oui. Aux hommes ndenge ambassade et qui organisation il y a arrivé à président ndenge ba groupe association na bango nde bande ko benga ngana toza confiant de bande benga batuke il faut boya oui. Le jour J na bato bande toza senga ba transport ba continue na carte place bande ko teka biloko ba pesi ba sécurité ba 50 €. Ba pesi nous ba ta sécurité ba 50 €. Ba maman wana ko balata ki ba test la kay wana on balata ki noir blanc. Oui. On test wana ba ki ba 50 €. Wala ko tumuta ko lobala ngai te ngambo na zaki na kati ya loge na ba wana soit disant loge. Biloko oyo ezalaki wana mpona bato bazolobaki o biloko oyo eza bato ya sécurité na bahotese nga na bisikoyo bato baza na bacaméra na bango na bamikro wana bana baza kolia te bana baza komela te bango nde baza banzete ekomaka mbongo ngai moko na tele motongo na bosani kombo de vie
Na biso ko bino opesa ta sécurité na ba test oyo mbongo. Soit disant boza ba parti. Siko ya presse zapi. Ah. Ya presse zapi. Réponse na mazagini. Ok, il faut que Luka il faut que Luka Mutoyo avec ses binorabi, si vous bateau de Bazawana et comme il faut au remettre badge. Nombre de badge au remettre, badge on a ce badge. Chez ça va remplacer dans la. On a 5 badges, va payer 250 euros. On a 6 badges, va payer 300 euros. On a 10 badges, va payer 500 euros. Si vous avez un badge, il y a au moins 1 euro, ils allaient quitter. Déjà papa Joana na restaurant ya Freddy Poutou. Papa dada côté kabadji ya vieille papa Joana ozo mona vieille piwana. Là côté kango déjà 20 euros. Bazo te kabadji. Papa dada côté kabadji wana nangana baso ba formule na batabana ba bazolia bazo te kabadji na la feuille aba balanga yo le rose abuta presse signé on peut faire 20 euros na ya badge. Il reste biso moto oye wa de to sala. Wana gouvernement ya président Fati. Donc on a le gouvernement ni. Oh. Na restaurant ya Freddy Poutou ezara côté Max Domo. Oui. Bazalaki wana badaki kolia. Restaurant ambassade. Bon oui, comme la wana. Bazekaki badge déjà 20 euros. Naibisi mutwana ono kabula bona bi déjà pour la page ya VIP bilongi muso na kati ya VIP wana azaki na droit kana VIP té parce que elo to bungara to eba on sa différence ya VIP té ozomona oui il a que sika moko soit presse ne zo tourner soit ba invité ya président ou bien ba membre ba haute personnalité ya kati ya gouvernement ya na base na VIP kuna zaki bazui ba badge wana ba pesa makangu na bango. Ngani na pona kota wana na sauter ma bende bato ro habi oza souple na sauter ma bende pona kota na kati na bibi ngana filmaka na ba sa sécurité général de Gaulle na kuta bi général siko bino VIP to kota na VIP té mbongo transport ezate siko finalement o biso moko kutu tala ndenge tozali Guy Laroche, on va donc ça le bio, il est pure master Fati Béton. Oui, mais il Tazaki, Aza président, la plateforme. Oui. Mobiliser, l'année là, président Ramboza bien, pour la transforme la vidéo au reçoit. Guy Laroche, à mon anaté. Oh, il paraît qu'il va bébaler déjà à la veille. Viens, Gina ok, bon, bah, qu'il y a qui va passer, bah, c'est là qui, bon, la presse. Tu es le bon à presse et mon amitié. Donc, tu. Oui. Il faut que tu aies une audience, tu aies un ambassadeur pour nous éclaircir la vidéo. Parce que la vidéo, ils ont pénalisé le gouvernement à Bissau. Ils ont pénalisé le Boc à Bissau. Oui. Ils ont Félix Yemoroté. Ils ont tout à la Séwana. Kude koma ki makamwa intel azuma 50 euros nae makamwa intel azuna 50 euros nae biso ba auto diffuser image na monde mutauza ki musala ayeba ki teke président yaki mutauza ki musala ayebi ayoka ki discours à présenter mais grâce na biso nde ba image wana tout na maloba au président lobaki na discours na ezaki diffuser na monde mais on peut pas être négligé comme ça. Na yebi songa komi ya Swana na Swani jango témoin papa Likemba a sala Likemba na ba match Château Rouge na kati ya loge na zo Swana yo zo luka ba na zo Swana na kati donc yo ozaki na basekele belé na moni omoni na zo Swana na kati na Nico ka na vite ni sandwich na vite balo ba ngana somba ngana osa musala do ngana somba ba yo roza makango ya muta sécurité ngana osombe lo repana tadi senga sa musala. On peut savoir ce badge qui a sauvé la badge on a la seule place yo qui n'est pas imprimé en haut. Pour imprimer on va Château Rouge on va 1 euro, on va 1 euro, 50 centimes, pour on paye la batte 20 euros, on peut ça va 50 euros. Donc on a badge qui va faire son bon côté. Biso pour ngai na monique na ba fait ça ngai na si message déjà vous a partagé. Il faut to kende, to ça to faire audience, to coûte un ambassadeur parce que ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas et ça l'a raté. Oyebi na zu information na gouvernement oyo bayaki na président Fati eza na délégué moko ayaki wana ayaki na bangulu il paraît ba viré na musala
Alors changement de mentalité oh ba bazolinga peuple akoma na yango. Siko lolenge oh basali na no presse et puis na bango mo bata sécurité basali sécurité ba se retrouver té. Siko to ça ndenge ni dembo wemo. Yebisa na bande balanda biso. Ndenge za wana pona Congo est avancé. Oui. Congo est avancé, on a besoin de biso moko, respect à biso moko na. Olingi mboka na respecter mboka na. Pour mboka nenga za na jamais ko respecter ka biso. Yo mabele wana ezaka to robota ka bala to kende. To tika na ka kolobaka. Et to limite avancer, il faut te badino to za besoin. Et ça ka te ko bimina obimina balabala otubi bapino tubi tuka batu olobi ke Fati aza présidenté eza problème te bon aza présidenté yo nanga tozosala nini il faut tozala idée moko faut tozala communication po babiloko boye vraiment yo président ata batumbi ata basenga soto wana na monde oyo Félix nazo représenter RDC il faut tolongola esprit ya fanatisme ozomona RDC République démocratique du Congo eza nini orchestre ya profité eza ya raté on a lingara jibe na roda qui ne concert à raté on a lingara wera na rock concert ya RCT babilo wana nde to comprendre te to c'est la fanatisme linge za wana boza c'est to eza que boza la partie ya opposition azala ndenge na stratégie na au bout de la boca oui. Vous comprenez? À bout de la banque, jusqu'à ce qu'il y ait un romona, et le romona, vous pouvez aller là, et à tout le monde en haut du banda. Oui. Attends, à tout le monde, il va gilet jaune. Il y a ça, gilet jaune, mini oyo, et si quand Macron a allié, le moins, gilet jaune, à quel côté avec elle, là, on a aussi Macron. Et ça, en santé, il y a manque de respect. Si vous voulez, on a président, on a dans une vidéo, on a dans le compte de la prison. Parce que, on va aussi mangater, beaucoup de la loi. Si on a un mot, on va refaire l'Union internationale. On va aider à voter. Tout le monde qui fanatisme na mutu na biso. To boy opposition té. To boy majorité té. Mais tout ça a besoin mentalité la biso. Mentalité la biso qui fanatisme. Gouvernement to itoro comme c'est gouvernement le rôle entreprise personnelle que to privé té le roi et le roi il y a famille et ça la raboyer en cotaté yego ya cotaté. Il faut aussi que la baninga msusuba banda, baninga msusuba sala ou azana idée. À toute la tolérance. Ton tolérance, tu es moutalobi caractère, c'est je ne mouta Félix. On est dans un bata. Dans mouta le bâti souté, dans le roi, vous avez eu Félix, avec ces bata pour la nini, et il y a mouta Félix. Les mêmes jours là, na Boutalobi, parce que ça qui les ordres de Libanda, na la tipolo, il y a Fati Bento, on le balanakio, il y a Moutana, ya nani, ya Félix. Nana est sur la Bible. Sous le salaire à Kamudabino, bon, il y a un salaire à la Syrie, il y a un mois à Soudan. Oh, maman a subi ça, il est là, Bino est bien monté. Nanu a tellement la TV à ta presse, Nana Lobana, TV pour la maman, il est à Soudan. Malgré tout, ça va Soudan, Nano Baron. Moutalo Baron à Zate. Pendant un ministère, il y a défense financée. Nano Baron, Moutalo Baron à Zate. Alors que nous avons la bino qui fanatisme, on a Mouta Fayoulou, on a Mouta Fati. Merci. Merci, Maman Nasso Dembowe, Mouma Samandefou. L'intervention na yo, tous toujours ensemble. Oui. En contact na biso. Pour les gens vitesse à moins d'état pour Android. Pour RTLC, vous arrêtez, mais à information na bateau na téléphone Android. Donc voilà, on est là. Merci, Maman Dembo, Momo Samandefou. Merci vraiment l'intervention na yo. Alors, tu continues l'histoire na biso. Wana kutu version au Dembo Mabimisi et sa version au yakina kuta na libanda. Pendant que ba la campagne pour mon kontamboka ya pour batbaye ba sensibilisation pour batbaye ba ke mon kontamboka ko ya. Ye akekuta na souci oyo ka oyo na restaurant babaji bazali koteka yango mawatro changement de mentalité wapi yango tina babaji bo oteka yango bokasa ni kuna ne ba kabula mbongo toni kuna kena kabula mbongo te mais ça ka mawatro parce que comportement ya koteka wana corruption wana o bazo linga ke sila la mboka mais on continue na toujours badge
kovanda na VIP et le baki na ngolo côté ba pesa ba mbongo te na VIP wana ezaki juste moi protection ka peut-être boza liboso bomona nde mokonzi bien ezaki no makama mbongo te nga la te ba ja VIP est-ce que ba futinga nini ba futinga le côté donc eza pena ma mingi congolais faut changer comportement la mentalité quand des bazolo ba désirer ka songo shuna kabasele vraiment Lixon Kangi oza muto ozala kina biso longo to travailler na yo to gagner le côté nyo sona pona mboka ma trop alors to komi na suka ya masolo meeting esili président pesi meeting nene nga pesa meeting na ye to batu bayoka ki boyoka yo alobaki après il faut mwana bendana azo transport na ye bendana to kende pas fait César Ngadi neni masolo zati o atindi biso pa ya pe na biso Lolo Swami ya Lolo Swami neni masolo gas neto solo la kikas ya Lolo Swami yepe ayebi na eti alors mbongo soi-disant toke pas célèbre neni masolo soi-disant mutu moko azaki na mbongo akendaki na hotel ba ya Lolo Swami ya batu ba innocent batu ba pauvre batu babandi kolanda ti na hotel ba jour nyonso mokonzi azalaki na hotel ba ya Lolo Swami bazalaki wana na César Ngadi po bazoka enveloppe ya presse parce que il y a mulongo ni so zaki na sima la bango donc biso tout aki na sima la bango parce que fallait déléguer moko azala po azwa transport na biso po quand même tout ça na ma poche délégué mo zaki ya Lolo Swami na César Ngadi ba kenda na hotel wana ti jusqu'à ce que ba ko humilier bango ba bengani bango na hotel dans l'hôtel parce que mon compte zalaki yaki na mama na tapage mbala liboso et ça les mal hôtel wana que ba mona chaque jour ba congolais ba yaka wana ataku telenga kutala mokonzi yango ya mboka et ça la pende ngona te bon ba yaki kotala mokonzi mboka te mais ba yaki na ba souci na bango bazalaki nango parce que ba mbongo ba mérita ki bazwa ki yango te donc comment est-ce qu'il faut pas dans l'hôtel na biso presse na ba sport na ba bato basala ki vigile bango ne so bazala ki na ba fati beton na ba fati soki mokonzi na ba mama soki mama beton bango nyonso destination koma ikaka hotel ba komi ko kende hotel lokola bana classe vraiment na honte na soni au gouvernement ndenge nini gouvernement senga ke bo sila na kamba la moko jour kaka meeting esili bo silani mais komi sikoyo bande ko ba bandola na bino tina hotel président Fati et le ko bana bande ko ke changement mentalité changer na gouvernement na changer batu ozo tambola la bango batu ozo tambola la bango ba en tout cas ba ptio soni et ça penda soni na mukonza mboka un chef de l'état ba mbongo lokola ya presse ça ba miette ezate ke ba mbongo oyo ezate ke oyo batu bako vivre nango vina ba mobimba eza juste ba symbole oyo batu bako sa service na bango ba mériter mais bokoki ko pesa bango yango te c'est vraiment la honte et comme jusqu'à ce que batu bakomi ko wela ki bukonzi oh biso to bandaki ndenge ni biso to bandaki et okoma na ba association wana bomona ki wana bulu yeke na bulu yeke donc bulu yeke na bulu yeke donc oh nga zala kasoki muluba baluba mususu kuna babimaki baluba chanana je vous dis la vérité baluba mususu babimaki ya chanana donc sentir ezalaki mingi sentir oyo ba proche président baluba mususu bazana baza contenté na makambo elekaki Lixon Kangi na biso na okosa Peter Kamba baluba mususu bazaki wana baki na ba contenté na makambo elekaki ba moni penda scope penda ke nenge président solo ba changement de mentalité tribalisme ezalate mais tribalisme monana ki jour wana donc tribalisme na mboka na Congo eza na Kibu Konzi ya Fati mokonzi tribalisme eza Mama Congo aza combattante munene Mama Congo bateke lumbe
Mama Congo lumbe na kati ya salle mama Congo ba tombole ba kene libanda. Pourquoi? Obi Mama Congo combien risquaki bienvenue Bangasel. Mama Congo combien risquaki mukolo wana kapa baningane ba combattant. Mais so bozo ki pe Mama Congo na bo ba ngabalia ba moneta bimi très. Mais champion ma gauche Mama Congo alingaki amona na mukonza mboka apesa ba doléance na ye na kati ya salle lokola Mama Congo azaki muluba te fo batie libanda Mama Congo baota Mama Congo libanda Louis Kevara Mama Congo baota libanda ezalaka te vraiment elo do senga pendant na président Fachi to si ton dimio président elo ni stokoloba oza président ya Congo sala penza le nécessaire bandeko ozo tambula na bango o changer ta bango parce que ba yo soni talaka koya na Bruxelles o bopesa ki presse mbongo toti kolanda débat moko salamaki entre Vena biso wechi Pasteur Bobo na Dani Tsunami misusu ogi na moni message moko lekia wa misusu kutu natanga na mo message misusu kutu bazwaki ba hotel po bozo comprendre bozo na ya téléphone s'il vous plaît. Allô? Oui. Oui. Est-ce que vous avez dit que l'association Missous Bazo qui va hôtel pendant c'est la bonne président. Parmi bateau mon qui va la président hôtel. Oui. Bazo qui hôtel aux alentours wana. Basai batapage na bango pour hôtel ba dit que président a refuta pour na bango basala que président de l'hôtel on a ba vidéo circuler mutabio hôtel on a vu au président fait un bon président Fatim ta fait un bon na hôtel haut. C'est vrai. Papa moka na kila simalanga we papa wana alobio ya za papa leki ya président il faut qu'il va dans la VIP nanko. Nanko. To discuter avec papa wana papa na état na yo vraiment oyo. Ozoke de revendre dans la VIP. Celui qui crie ses yeux, kuna yo kanisi. Félix a retiré kiti na ekuna, a retiré un discours. Pona Rolanda yo fande oza tatale kinaye. Oh ngana za tatale kinaye, na kukende ka tu vas luke papa na place na VIP. Président si discours abimi. Papa na komi e bon atani ngate bo e pola ninga di papa yo kazi ninga zana maningo ninga ye wana koti abimi. A otala yo papa. Donc asali le coup de l'autre côté. Donc la libre et là talika mukolo lokola beteka ndinga moniere na ebite so akenda ki simba bende mo longi et puis la forme Tshisekedi papa leki seka ro papa leki avandi na boule ke ba ma tera podium ya monya au concert ba ma tera podium ba présenter papa leki na ngaye ta niveau congolais sika to kendi la batu ba do défendre ma rabona lobo batu ba do défendre ba Hollanda ba mam na loba papa Bukola rola ba 85 ans. Si je ne me trompe pas, mais je te l'aime vraiment. Parce que quand tu es papa le président, pour ce que les places depuis quand? Est-ce que bon à Congo? Banda to wana l'époque à Kasavubu. Tu n'as pas comme na l'époque à Félix Awa. Et ce moment là tatale qui va tirer na biambo. Tatale qui n'emblème mambo yamboka ba bikete, tatale qui n'a pas na intel. Est-ce que na moment wana oyo mukonza yako sala meeting na ye azaki na tina papa leki amona papa leki na ye bi se bien bazana azaku tatina et surtout moi c'est coup toi pour ça on est en moi ça zawana mais des fois bazana besoin moi c'était moi na té parce que ya zaka yemboka celui qui kamwe kwele kala micho ba bakobenga ba député ba bengi premier ministre ba bengi ba conseiller ba bengi ba tumususu yokutu o ka singana ko perdre moi na ngai ngabi a vu ko perdre président na lumbe ozaki libanda wana bingana ko perdre moi na ngai angana bimba papa yo perdre moi na yo mais so to perdre président to zongi so en arrière pour le avancer président Koufi botika ba biloko angana babanda kala kubera ngabo komona kala kwako zwa papa to omoni yo ngana utika oteto ngala mutasuka na utala otiba wako zwa
papa la mise teli moniere lembaki akombika wana na ngata na kaza faki na kwanza na ngabia inga le changer alors le moniere apoka moniere na balabala fala boka ngo parce que moniere na balabala pesa ke kanda makambu bazo lingate makambu pepe kongo bazo lingate yango wana mais bazo salela yango kaka. Merci pendant l'intervention na yo namoni yo pena photo le canon na plateau poto sur la mingi. Yo vivisa kama makambo zali nga vivaki yo vivaki yo babeka bino balade basia yo la sia merci à tout à l'heure tous continuer ma solo. OK. Vraiment bozo kabino ba réaction na batata leki babimaki wana bamona mukonzi est-ce que jour wana ki jour bamona mukonzi président ça coûte na ezana lumbe batake za lumbe batie moto déjà na ba combattant kuna abosali kuna nzela okota bakotela su wana te ba changer destination yo papa leki so ya susu liboso ke nga papa leki ezala te papa leki so ba combattant bakota ina kata salle wana papa leki ngo mona te papa leki ngo ko ya makale kale parce que ba combattant bataleka habiter moi to côté ya te parce que batalika ke tous entraîner boso zaki siko ke ba Rwanda na kati wana ne ba combattant ba ki bena déterminé wana ba sasakaka ngaza mopanisango wana mopanisango naza ni pour compte naza mutu parti moko te ke naza yo IDPS o nani te la fois passée nazalaki na Belgique nazalaki na panzaki sango nde kaka ba to panza sango biso toza au milieu du village ne balobaka nakendaki nazo information na ngala panzana ndeka to panzaka nakendaki te ke pona za na sentiment o mukonza mboka ye naza na sentiment non sentiment mukomona mukonza mboka c'est bien mais oye bengi sa biso kuna zaki musala to kina sa musala mais au lieu to aki bato to ko mériter salaire nango to mériter te eza bizarre mawa mingi na mboka Congo donc na époque Mobutu na époque na biso na époque Mobutu na époque eza loka ndenge mo parce que kopa na kopa bozo na kopa si la mais kopa ngozo continuer kaka vraiment eza ma trop ti jusqu'à ce que baye ko humilier ba vient na biso César baye ko benga na bango na hôtel baye ko benga na ve César ngadi ya lolo swami ba tie bango libanda ko hôtel a monique entrepreneur o ça mi na hôtel eza penda ezo pesa bien te na ba client na ye fala ki benga mbila na ba 2h du matin ko hôtel a bengi mbila po benga na batu libanda Valdo a bengi mbila bengani batu libanda c'est la honte yango bomona ki kanda ve César ngadi il fallait que ça la vidéo wana ve César ngadi akoza mbongo nda kunita ve César ngadi za comptable asa muto amona mbongo ya lolo swami basenga mutu mbongo te mais soki ba yaki jour soki ba landela ki mbongo wana po ete biso tout tozalaki wana toaki bato toaki sima na bango c'est pas que to senga ki bango mbongo c'est pas que to sanga ki mbongo ezaki musala nde betinda biso to ya kusala alors to sala musala na biso nde ba vie ba pesa so bon betinda nga musala ezabo to yepe to sali musala na biso alors musala se mérite salaire nango po pesa batu mwa ba miette wana ezaka mwa ba miette o pesi batu kandati ba no sala bino ba émission na yebi benge président Fatia Zolanda émission oyo azana batu na pemeli balanda rango makambo oyo nani alobaki vie wechi les amis de wechi alobaki alobi na émission na bango kuna bi eza gouvernement ya corruption ba corrompaki ye ba pese 10 000 euros est-ce que so ba pese 10 000 euros na maboko o lobela mabe ya mkonza mboka fo lobela ka bien na yeti poso zui vela nga dino vango atabino moko ba aliaki 10 000 euros tango président Fatia qui na Bruxelles aliaki 10 000 euros et pourquoi pas tu payes à France au basali boulot pour être salwane tonda salwane tondi c'est pas que au RTNCM de Lobaki biso ne diaspora ne tondi salwana biso diaspora to tondi salwana na maloba na biso yango tondi salwana lelo bokoloba nini ke nitika ki bokene na posa diaspora te o botinda batu o bokende
bokende kosenga mbongo esika ya moto abengisa ye bino o azwaki bino bato bazwaki biso ezali Rico Jenny Nsamuna Rico Jenny mobundeli munene mais tosolaka makambo oyo eza toza nango contenté par rapport ya biso presse to se retrouver te et puis bato basala sécurité ba se retrouver aussi te. Pourquoi? Eza na bato bazwaki biso tozalaki na ba président Tim et président Alexandre tozalaki na ba réunion na bango ba président IDPS mi bale wana na ba délégué mususu bazalaki pe wana tozalaki na bango tango bakanga makambo nyonso ke bavandi basa bakalkile ezandenge nini tina suka so baki na posa presse te bango sa presse bon biso toso na posa na bino te tosala makambo biso moko mais bomemi biso tina suka bomemi pe César Ngadi tina suka bomemi ya lolo somi tina suka na suka nango monnaie de singe. C'est la honte. Et ça s'appelle la honte. To benga ngo gouvernement ndenge nini gouvernement motindo nini yango bozomona ba charge nyonso ekeleka pa ya Fati Mokonzi pa ya Fati kaka bato wana bazomona bango te baomona nde président Fati baomona bango te bato wana baomona bango te batata de Bundes baomona nde président Fati. Alors président Fati faut au déboulonner bandeko ne so basala na yo wana basala na kimuyibi mbongo ebima toyebi ke mbongo ebima président Bachala na makambu ya président makambu ya arrivé ya président Fati mbongo ebima président Bachala mbongo ebima mais basali neti kake ba makope salami yango congolais vraiment parce mbongo yali kindeko za na ngote ba bosani ke ba bengisaki ba tufu pesa ba enveloppe na bango bango bamoni nde mbongo liboso na kati ya gouvernement na kati ya bato nyonso bayaki wana o bakompanyaki mokonzi moto bapesaki mbongo aussi yende kutu akotisi na bangulu na kati ya makambo ya Fati ezalaka te nayoki kutu balongoli musala o gouvernement ndenge nini bandeko na ngai jise mwanda boko mokota ti bangulu na kati ya makambo na gouvernement na kati ya délégation ya mokonzi mais bako mama mokonzi loko ajeti bon soki bangulu bali ba mercenaire babomi mokonzi Désiré Kasongo tala niveau président azo na yebite Peter Kamba tala niveau que bras droit moko ya président Fati akotisi bangulu na ye na kati po baya poto eza penza mawa mingi changement de mentalité. Président Fati il faut déboulonner na bato ozana bango wana ba miyibi ozana bango wana bazoyiba mbongo o balingi kopesa ba mbongo pa ya bato basali misala te bato lolenge wana faut virer bango na nunzanga faut ba virer bato ndenge wana ateka vraiment cité de belles filles eza mawatro Alice Ndaya mawatro bia eza pena mawatro bienvenue Vangaseli nga susi na nga boyebi musala oyo tosalaka président avoué viewe cha avoué lobi aliaki 10 000 mais 10 000 yango azwaki yango na condition nini papa yika Delis 10 000 wana azwaki na ba condition nini 10 000 wana azwaki yango parce que azaki mpiaka musala efuta te 5 étoiles de love musala zo futa te esengaki ke to bapesa enveloppe wana kokwa boya yango te akoko boya yango te il fallait zwa yango kaka pasteur bobo ya biseka saison sana enveloppe wana te enveloppe so salia azum sa ondeni Lixon Kangi vie wechi asalia mbongo azum sa ondeni mawatro vraiment nga nakomi na suka en tout cas o nga penza sala nga passe na ko sabino ya ngwana ve César Ngadi bo condamné te soka tomboka ki alobi akoyi koloba po charge oya memaki elega ki munene parce que biso tout total la to bimisi mba moko lokola escroc
to mise lokola maman ko via liembongo na lolo swami to mise ba lokola ba liembongo parce que poto ndima ke ba vie bazo ki mbongo te tangu to moni ke ba vie ba komo kende na nini kuna na hotel to comprendre maintenant que ba vie ba leki mbongo te ezama trop pena ma trop président Fachi bato ozana bango wana mbongo bimaki mbongo ude pena Kinshasa bimaki tozali ba futi tout mbongo bimaki me ba kalkinde ba saleli yango ba chango ba poche na bango mais ba vérité ko bima et puis bon ba plateforme mingi e okufa ba plateforme mingi bi o bimaki loka ba mbinzo e okufa bon mona penda ke po baza contenté na makambo eleki ba liete ba mingi ba kota e plateforme po ba se retrouver na boye ya mokonza mboka ba se retrouver nga tuna question moko na tuna pa ya na tuna question moko na tuni banda Congo e banda ba konzi ba banda ko leka na mboka Congo est-ce que ba association ezalaki belé bongo ba répondanga o te ezalaki belé te pourquoi ka tango Fachi azui ki bokonzi ba association e botami kala e belé loka bambinzo ezama trop Patricia Makoso ezapena Opao ezama trop vraiment ezaka pasi to pe savez beaucoup condamné ve César Ngalité parce que vieux wechi pe aleli na public aleli abiboli mbisaye pourquoi ça qui 10 000 € wana vieux wechi wa Belgique à Bruxelles aleli alobi toi qui 10 000 € wana parce que pour mpiaka vous comprendre kaka musale futa asouté ba pesi enveloppe ba 10 000 € fali na zwa et puis fona kanga munoko vous comprendre so ba peso 10 000 € est-ce que okoloba suma mabe okoloba suma mabe te okanga munoko te ne ozomona batu musu baza ko lialia ba changer ba casquette ba makambo elekelaka ndenge wana ba lesio bakangio munoko kanga munoko ale kompe lokwa momesono komo lialia na yo molakisi komo lialia na yo alors tout le monde a vu ça wana pour te vendre la mopete parce que ezama comme c'est les cas qui to apesu na tina ya ba mieta ngote lokola si bosala ki kuna bino boko osala bobike loka bopesa na Bruxelles balie na Paris ba zona bango le côté mokile kufi bete mokile zo continuer mbala sima to yebela ngo kaka to yebite sobe ozala ndenge nini boluka be prester bosala makamna ndenge na bino en tout cas to suki na biso wana message na opesa bino na poko lelo na ebite so bolanda ki information leki na Kinshasa mbula makase betaki oyo bandako ekei na kini mbula makase beti bandako ekei eza mawa trop eza pena mawa trop to tela bino mona ba image bon mona ndako ndenge zo kweya ezo bukana eroge zo salema bana kini pe esprit se fungama bango bazo solola ndako ekei c'est mawa trop na olaksa bino ba image président Bachala yolo tikaki yolo wana avenue Bongolo wana bi avenue Bongolo eza sous avenue Bongolo tikaki te président Bachala yolo Providence yolo oyo tika wana avenue Bongolo wana oyebaki wana Mingedi oyebaki wana ti na Prince Kasavubu eza susu yolo tikaki wana ti mbula ka oya makase ebeti wana bandako edindi pont wana kutu ezomona na lisusu te pont ya Kalamu wana oya Bongolo wana ezomona na te batu moye bato bauti yolo moye bakende Gambele eza te place batraverse eza te nzela eza te po nzela mai na mai Bongolo wana inonde na mai bandako nyonso pembeni wana bamakuza wana tu edindi batapusu kaka baza kosigner traverser mwa bato ndenge wana donc vraiment tango bazoyebisa biso ke Congo wana eza bien Congo banzela ezobonga
na éviter bande ko ngai obo kolanda ngai na minute yo Gaston Luyeye tant ba betra so ba so takini ba betra so masolo ke Congo banzele so bonga nzela lokola bongolo bongolo za avenir munene avenir wana ezouta Kasavubu et que tilimete mais eza va venir principal va venir ko bongsande yangwana va venir ko bongsande yangwana yolo wana avenir bongolo wana euti Kasavubu et tilimete va venir ko bongsande yangwana président Fachi bozo la sabiso ba travaux so salema partout mais ba travaux tozo ba deso salema la wapi et ça la ba commune nini commune à Kalamu lokola Kalamu ndenge wana Kimbangu Matonge donc cela veut dire Kalamu ils ont partagé côté Matonge côté Kimbangu côté Yolo côté Kauka alors avenue wana munene wana kitoko wana o ezalaki bongo na hôtel Azur ezalaki bongo na garage Manzi Malanda Nzinga ezalaki bongo na studio Etisomba ezalaki bongo o yaki sima pe ba luka ba somi bare yaki pe sima avenue wana ya munene kitoko wana pourquoi bozo bongisa yango te gouverneur de la ville Gentini Ngobila faut tout s'adresser aussi na yo bongolo wana zo mona yango te bongolo Gentini Ngobila bongolo wana bongolo babilembo bataka ngo babilembo bamonisa ngo na bisika oza principal po bandi makibu kontina no bobo msona ba principal wana na ngo eko pesa transport facile mu se déplacer facilement soki to longwe na nuna nini na bongolo kaka wana to komi siko na université moko wana kaka oyo euti Sendwe euta Sendwe ko euti Victoire euta Sendwe oui Sendwe ki comment dit Sendwe Victoire Sendwe et memioti na yolo ezo oui c'est ça avenue wana pourri avenue oh tant de le kawana tant de kola to le kawana to mona Suzanne là Maison Blanche biso bato to tanga na Saint-Gabriel à côté Saint-Gabriel à côté to na boulangerie na biso et to ça aussi na bisibino c'est catastrophique vraiment président Fachi ba venir ko bongisande yango wana université wana bongisi yango bato bakina bango banga balemba yolo ezo nzela wana so bongi nango bato ba déranger oti papa botel la biso ba boulevard ba avenue wana minene wana yolo en tout cas pour na ko monopoliser parole te message na ngate ngana suki awa na suki penda awa eza passe mingi biso bana yolo na biso ndeko komo kufa nango bana kini ba vela so ba de Souza auti kina ve de Souza to solola na ye kwa pesa biso penza atiki yolo ya ndenge nini ve de Souza foloba oyo tiki kuna ezade ke vyo bombela biso masolo ye biso yolo to tiki yango na etaboye merci vraiment ba ino so bolanda kinga 5 étoiles de love étoiles d'amour lobito kota nayo to solo la moke ba comportement oya mabeso ezoleka na communauté to solo lango parce que musala s'est démarré il faut travailler il faut solo là il faut solo ba émission boende ya ngwana eza émission moko ya kolanda il faut solo la Alexandre Kangi vraiment ngana solo ni on ko solo là Peter Kamba Chanel Chibangu Gracia Dada Dimosi, Pierre Ngadi, Matata de Bundes, c'est Joka, merci Venanga, c'est Joka, Nadège, merci en tout cas,
eza pasi mingi mboka Congo nga penda na tiki bino Rico Jenny Chamuna tout toujours ensemble président Yayolo Providence président Bachala merci mon père Ombala merci Patricia Makoso merci Nanunzanga merci Dominique Bilonda merci Monsieur le Noir Frère de Ngunda merci Teka Kubos merci Gaston Louyeye Cité de Belles Filles Alice Indaya merci Bia Matoufoine merci Valdo bienvenue Vangasele Maître Eric Mando Luzi Luzayamo Aimé Maweza Alfonso Mwingi Chancelvi Matila Dembo Wemo Mwasi Amandefu oh Chancelvi Matila merci Chanteur Amwindo Mamboleo merci Champion Magouche merci Venanga Dino Vangu Papa Ika Delicia Mama Ika Eugenia merci Donatella Valdo Jean-Claude Mwanda JC Image merci 5 étoiles de love véritable diamant noir Gisèle Oumba moi les Demboemo boss original merci Ingrid Poli merci Blaise Mafouila Loïc Che Guevara Marlène Flori Mamengi Lixon Kangi Odette Kakwanda Peter Kamba grand garçon Chanel Chibangu Grassonette Dada Dimosi Pierrette merci en tout cas sur la Libino et c'est un gala bandutanga bino na tamalutanga bino kutanga pesa mapasi merci dévoué merci Christian Tokoto merci Exaucé Elikia Rico Jenny président Yabiso Moko merci en tout cas nga penda na tiki bino lobi to zana bino longo bo mesana kolanda gaidi no image mopanisa ngambuka vraiment pour nasuki ça le 29 oyo eza vendredi tokuta na ambition na Château Rouge et pas ibongo Weranson arabe mis album na ye ya sika na kombo ya formidable ça va inda pour mona ba Weransonic pour mona ba Weransonic ba otondi sawana ba kuya ebele en tout cas boya ebele pour na le 29 wana ekobanda à partir ya bato bazawana tango album ebima mbala moko champagne zo fungwama bato ba osepela merci aussi na DJ Sono Alain Milandou na soirée na ya munene o ezabongo clôture ya journée de la femme ezabongo jour oyo le 28 mars na espace Noisy le Sec vraiment bozanga tebouya ebele parce que ça va inda ce jour là et sans oublier dans un message beaucoup ya opé Sabino soirée munene ezabongo na décembre awa maman la soirée ezabongo na décembre awa na lukela bino adresse maman la soirée maman la décembre awa début décembre awa tona maman la soirée na solo que la bino adresse na pesa bino adresse pour na se tromper te soirée poto na poto wa champion Magouche yo Japon talaga ilamba ila yo jido pendimela yo merci pour en ceux qui savent vraiment maman na mobange ya soirée poto na poto yango eza penza yango ko merci Dixon Kangi pour en ceux qui savent vraiment tout ça na mobange ya soirée na bengisi bino nyonso boya mobange ya soirée poto na poto ezabongo organisé par Vena biso Martin Mampangu organisé maman na soirée artiste nyonso o boyebi ya poto ba ozalawana le 7 décembre dans quelques jours le 7 décembre na espace Mosaïque
espace mosaïque eza bongo na Noisy-le-Sec. Donc Noisy-le-Sec eza sima ya gare ya Noisy-le-Sec. Donc otuni cimetière à Noisy-le-Sec, entrée à cimetière, otuni kaka espace mosaïque eza bongo na Rue Robespierre. Eza bongo na 11 rue Maximilien Robespierre. 11 rue Maximilien Robespierre na Noisy-le-Sec. Eza pesa mosaïque. Soirée à Mouné les Awana, artistes tout bolingaka ya Kombo Bazawana. Vraiment, rendez-vous à ne pas manquer. Samedi 7 décembre, na Noisy-le-Sec, na espace mosaïque. C'est pas Noisy-le-Sec, espace mosaïque. Maman la soirée organisé par Yemei Martin Mampangou. Vraiment, rendez-vous à ne pas manquer. Boya Ebele. Biso tozala wana pour sauvegarder soirée wana. Donc le 7 décembre oyo tozabongo na espace mosaïque, soirée VIP, soirée poto na poto et ratakati. Donc soirée retard aux angi place. Il faut boya avant, vous avez place na bino, bo vanda, bo mela bolia. Buffet à volonté. Kosomba kaka ko melandeka mo kosomba yebi kaka timana mbala tambola pima boko pamba te fo tambola na mwelo koyo te sala mwa bien liko jeni ntamuna liko jeni ta ngana zawanat non c'est la bino le 7 boya to sepele longo talaka to bandi décembre eza début à décembre to bandi décembre to sepele longo bisonneso vraiment rendez-vous le 7 bozanga te boya ebele boya pende belé le 7 boya ebele. Tout ça, on est ensemble, tout c'est le longo. Soirée, il y avait Nabiso, Martin Mampangou. Vraiment, on a bien si bien Suboya et Belé, tout c'est le longo. Merci, oh, on a quoi comme Sabino Yangwana, pour n'a pas quoi l'élo. Nous sommes contentés, nous avons Emilia qui presse à Paris. Nous sommes aussi contentés, nous avons gouverneur de la ville. Nous avons Gentini Ngobila. Bozolo Belagaka. Ceux qui vont péter ya mboka ceux qui nini mais bota la pe banzela oyo ezotambusa mituka hein ba venir lokola avenue Bongolo avenue université eza ba vitrine ya commune à Kalamu beaucoup négligeant jamais mais na éviter au peuple ndenge nini na éviter oyo gouvernement ndenge nini vraiment Nadej dia, merci Odimba, merci vraiment Landingi, Bolandinga la poko lelo. Nadej préparé, tout ça la moi live, photo sur la masolan kolo, parce que naïvi yo le kolan kolo, biso temps se passe partout. Tout ça la wana Dominique Bilonda, merci Refred Ngunda, Gaston Louis, merci vraiment. Cité des belles filles encore, merci Alice Indaya, vraiment Botika la Malam Obia Matufana, merci. Donatella, bienvenue Vangasele. Maître Rick Mando, Luzaya Moluzi, Aimé Maweza, Alphonse Ngwingi, Chancel Vimatila, Chanteur Yamwindu, AC Milan, Champion Magouche, Dino Vangoulé, Papa Ika Delus, Yamama, Eugénie Ika, Donatella, Vado, Jissé Mwanda, Debowe Momo Samandefu, 5 étoiles de love, Serge Bailly. Merci en tout cas, boss original. Boutique à la bière, sinon, Patrick Emaloavengi Global PM Service, sans oublier Claude Lukebakweno, l'homme de jugement par défaut, 5 étoiles de love, le véritable diamant noir, c'est le Wumba. Merci, Oneso, Bolinga Redino Image, Valion de la presse, Kayaman, et Chandrel Ngoma, Sandra Bouka, Nanou, la patronne à diamant. En tout cas, vous êtes belé. Sans oublier. Est-ce que ça le cas? Patrick Emaloavengi, Global Express. Nakutu, bana ya Afrique, esika ya si, bana kutia bilongo na yo, izali bongo na Global Express. Angola, Brazza, Kinshasa. Vous avez un problème, vous avez besoin de biloko. Global Express.
ezali agence ya sir oyo bakotia biloko mpe ozwi yango na assurance nyonso bakifunda nyonso na lokeno na ngola wapi Global Express no bato bozali na kisasa so batili yo biloko awa na Global Express na poto na France awa wana okozwa yango na Pusutano numéro 9 na Kasavu bana King bana Mikili bana Belgique bana Saint-Etienne bana France mobimba babi agence ezakaka moko mama na ngai Global PM Express Patrick Malové à air d'ouverture na chose à l'idée lundi à samedi de 9h30 à 19h30 wana bino bato bozali na poto olingi kotinda biloko ezala na Afrique mais oza kotuna Global PM Express ezalaka wapi eza esika kokunga te eza bongo na Satorus soko oye na Satorus okoti Satorus otuni numéro 25 Green Léon Bandiku wana okumona Global PM Express Global Express ils ont aidé la population congolaise pour monter na biso oyo toza na France pour rejoindre la déronation bazar na étranger précisément na Congo Kinshasa na Angola et Brazzaville toza na toujours tinda ba poli toza na ba fret oyo tinda ba conteneur le fret maritime na le fret aérien oyo totinda na avion totinda pour ba petit poli ba poli express oyo sala ba 2 jours et soki ka wana te toza pe na service funéraire au cas où aujourd'hui pour un décès vous hésitez tout le monde a mis au fouti à na poto au salut maramon sur la kin na ndenge ya biso ba poto au l'équipe agence au jeu DVD na yo au monde ndenge prestation et les kaki na kin selon vous na yo Bandiku Global PM Express ezali agence ya sir oyo bakotia biloko mpe ozwi yango na assurance nyonso mpo na biso awa ezali rapidité confiance na sérieux Global Express rapidité confiance sérieux nga atikaki biloko siko nake komitikanga moko na bimana